Si dit la Bible est en balobi non, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais moi, je suis s'attacher à une femme vierge. Comment ça déjà des vierges? Yo y a une position qui faut na bala yo na autant. Papa moi ça déjà des vierges, il faut coopérer. Ah, la vie n'a pas pour te bélir balela. La monsieur va bélir ba AVC. La monsieur va regretter. La monsieur peut bon. La monsieur peut ouais, rien que de barguement on va passer de tout. Quand on soit trop cas, on soit plus côté mibali. Frère, mibali va souffrir na poto. Mibali belé va souffrir na poto à l'école passer. Et ko bana Bible bana ti Bible comme na suka. Est-ce que vous savez moi si moko na kati Bible za na basi mibali. Et moi si moko na kati Bible za na mibali to misaka. Azati. Menga na roba nous peut sur exemple. Abraham azaki na basi mibali. David l'homme selon le cœur déjà zaki na bango béni. Et bango nyo se doit na ba Salomo bane bazaki na basi. C'est na ba no vérité. Moi tu as la vierge. Européen sa mbongo en tout cas ce ba sengeta dinta ba 12 ni européen ça. Mais moment yo so kutani déjà, aza déjà des vierges. Et comment mon coopération? Papa faire un Coca-Cola. Coca-Cola nini. Moi je suis déjà aza déjà na banzela ebele papa il faut basi wana pe ba miye bagé ndé tout ça boina marché oui et c'est quitté le marché pena donc ils ont bano bada de 25 à 29 ans ba wana bana marché voilà marché bon muto dans 37 ans papa ko banana 30 si likolo. Moi, je suis dans la mobilité, dans la femme seule, échec na vie. Voilà, parlons social avec Papi Volcan. Merci à Bato Nyosubalanda Bisso, merci à Bato Bazakana Bisso. 17h30 heure de Paris. Tozabongona Papi Volcan, ancien Denis Tomeka un peu quitté au état la politique Tomeka pe au solo là au état social. Pourquoi tu baignes dans social? Parce qu'il y a beaucoup d'observations et salami na katia social et la société, toute la communauté congolaise ouana au batu belé bakani minoko ya koloba. Papi Volcan a remarqué certaines choses et ça na batu bazo solo là autrement na réalité zanini le bisinga masidi photo solo la réalité to moni bandeko baleli bandeko babeli bandeko bakomi na ba problème physique psychique voire même pour que tout moko asalaki mabe mobali moko asalaki mabe mwasi moko asalaki mabe to mekato solo lango na kati ya communauté parce que na kati na biso malade eza ebele ya ko éviter eza la mort lokola acteur politique na meka un peu ko soutenir batu oyo pe baza na moi faiblesse wana na bandako na biso azabongo na droite nanga à qui j'ai dit bonsoir na Papi. Bonsoir Patrick Massidi. Leto yambi on a tenu mususu na caractère mususu pe. To kibi sur moi politique, on a politique au sali ba preuve no o balobara bololongo bani. Yangola ngala bololongo bani. Ndenge zalaka. Voilà, ndenge zalaka au sali déjà ba preuve no ba prouva ba sali nyonso mais observation na yo na kati ya communauté na biso. Nini o to ko solo d'abord na kati ya communauté totala sur ba vie ya ba couple ya bandeko na biso. Comment communauté congolaise est vivre na kati ya poto na yo omoni d'abord sujet na comment poto solo là non sujet za malamu tozana pona ko pesa ba conseil place ba faiza bandeko basi ba meka ko bongisa bandeko mibali pe ba meka ko bongisa en tout cas je suis flatté à ko passer na émission na où ils ont parlé sur social non menga na tout terrain voilà na so ipe na roloba pena avec franchise na rozala wana te pona ko bercer basi ndenge bandeko mususu bazwaka part ya basi donc ngana za la droit et mibali belé pe baza ko souffrir na poto de la même manière basi pe baza ko souffrir donc mituni rozala yo ba réponse rozala ngai voilà na belé ya batu eza pe observation obino ba combattant bosala ka bolobi communauté na biso lingi kotangisa bana côté d'abord sur ce point là okoloba d'abord nini na bato ebele ko la biso abi communauté congolaise bana ba suka plus na babak so bazui bak au mona mama à côté li mwana azuile déjà msala moko na magdo abandi déjà vi na ye mususu na yo
en étant aussi papa, en étant aussi éducateur à Maswana. Est-ce que le système on a ils ont bien to conseil monsieur Eza ko pesa bandeko. Non, quand on a moi ne doit dépendre de l'éducation à parents après ceux qui le bic na kati ya communauté na biso bana bazo tanga mingi te oui à l'époque na ba 2011 2012 voire même tous ceux qui tozongi sima à l'époque où ba artiste na biso ba ne oya na poto ba bizaki pe na bana na biso ya basi na cadre ya koluka mikanda. Donc to bana on se retrouver na bana ebeli na gare du Nord wana ba pousser ba musiciens ba chaka bazemi bazora mikanda ba kimara mais après ne ba chaka zemi. Bref nazolo ba par rapport à expérience automonaki observation na biso to salara à l'époque, mais aujourd'hui c'est plus le cas parce que bana na biso batangi bazui ba diplôme ba kena ba université. Donc kutanga moi ne doit dépendre na éducation ya ba parents parce que moi na ni surtout éducation de base et ou tarananda pour après il y a ce qu'on appelle l'éducation des fils au moins na okende ko joie na balabala na milliers na école. Donc voilà na kata école no be na biso au totali et moi observation na biso autoporté par rapport ya bino pe bandeko bozalaka na poto déjà situation mode de vie oyo bandeko ya kala ya poto na ya lelo comparativement papi volcan salango comment sur le plan social sur le plan social mokili ya sigeza la raté toujours ya sigeza la raté et de jour ya kala ezala raté rien n'est secret sous le soleil le narolo bake moni journée ne te vivons lelo soki to komi lobi ya lelo komi ya kala ya lobi eza ya sika. Donc poto ya sika to poto ya kala to gol ba poto ya kala mais poto eza sika dans le sens que à l'époque tango ba centraliser ba bilo onyo surtout te bato ba baneko na moi vie moko facile dans le sens que na roki na mairie à 17e na gesenga aide alimentaire parce qu'à l'époque bano pesa aide alimentaire ça 300 balles. D'accord. Na roki na mairie à 17e na biki masili avant na 17e ça elanga lettre d'hébergement identité non na ki na mairie ko senga aide alimentaire. Soki na sengi na 7 mairies na Paris dans une semaine autant na ba 2100 euros à l'époque ouais. Donc bah aide mais après tant ba centraliser moni moi ba magui wana oyo ba congolais ba banero sala eza lisusu tiango ba tebele ba ba poto ebe ba me poto go be batenta ke muto za courager okenda ka musala obi koluka mbongo na yo ganya kango na droit chemin mboni di forme no poto za nonga bien mais na ba tebele ba sali comparaison ba lobi na bino bato akala ba mabala na bino ebele kufa pona ba mangoya ebite sozo ozo yeba makoya ba mbongo abana mango eza mambo ya Belgique voilà mabale ebele ya poto ekufa na mbongo abana neti les réseaux qu'on fa pona mbongo abana basi bele ba papa ya kala ba bino ba vie ya kala non ti lelo mabale ezokufa ka likolo ya ba 180 ba 180 euros ya bana basi bele ba comparativement na ba jeune lelo ba beta mbongo wana kara na bino ba vie ya kala bozo boma mabala bozo bimisaka basi mabe pona ba mbongo eza ba droit ya bana ba économiser pour que bana batanga ba université voilà bino ba papa voilà encore une autre bêtise au bato bazolinga bakotisa na kati ya communauté ke mbongo ya bana pour beta kango kara eza mbongo ya ba mama non tango l'état zopesa mbongo wana ta pour aider bana na ba couple oyo eza organisé bokoki ko créer ba compte bloqué ke mbongo wana par mois par exemple pour chaka 50 tant moi na koma 18 ans azana mbongo na eza. Mais la plupart ya basi na biso na bibasi nyoso tout il y a des femmes qui réfléchissent oyo ba chape ba compte ke bana na bango ba bazana ba 50 euros mo ile kaka chaque fin du mois na ba compte ils a bloqué. Mais il y a des femmes aussi mbongo ya bana ba komisa ngondire mbongo na bango mais papa zela bino ne ba papa bozo ya ko mbre ba mama nga kutuma mbongo ya bana na kipate mais loko eza kaka émission tozo pesa ba conseil c'est dans le sens que la plupart ya basi belé pe babumi mabana ba ngolo ba 180 euros wana azo monde 180 euros wana le roi mobile atuna mbongo ya bana photo chaka na compte au bana tant ba koma ba 18 ans bazala tana mbongo ya ko passer permis ya ko soma mutuka basi belé ba comme ça mbongo wana comme neti ba cop na bango ya ki mbongo wana comme mbongo ya likelimba mais non tant l'état pesa pa na bana le papa dans droit ya ko tuna pe ba couple nyo surtout pour bozala couple moko ya bien dialogue il faut za na kati ya foyer
Et puis moi, je suis à mobilité. Moi, je suis à mobilité. Diplôme autoropéen na poto, a fini dans la femme seule. Babi moi ça tout la raté au PC femme seule. Mais mobile pas tout la raté. Babi moi ça t'a boti 5 bana ozo toujours mobile. Bana web ce mobile ata nouni. A roba la race na mbongo na. Mobile à 70 ans soit en mbongo, a roba la moi à 27 ans. Oui, ça moi je suis à 70 ans. Ah, que no bala mobile il y a 27 ans. C'est pas en bon. Tout le monde en est non, mais non, à kokaté. À kokaté papa mobile nous n'a raté. Mobile soit à mbongo, a roba la moi si âge nyo so ya lingi. Papi Volcan, nini faut communauté ça là pour que ma division tout le monde est belé na ba couple. Couple vanda qui bien. Na début ba ndoko futa bana te. Moi na botama comme na 5 ans ba zuimbongo ba sangisi ba futi mwana. Moi ça joue face mususu mobile pas jouer face mususu. Mobile kendo to na moi ça comme nango mwangando. Et mais ma be siko ya basi ya poto ezanini. Ba biloko do ba problème na communauté za ke. Basi na biso ezalaka soki yaki kosala. A foutier par exemple 1800 au SMIC yango to ebindenge za oyo zo SMIC ngana zo SMIC o so ngana yeso yo yaka na mbongo no tia na mesanga pena zo ngana tia to sali ba calcul ya ba dépenses ya ndako to futaka courant autant to futaka par exemple crèche ya bana autant to futaka ndako autant to futaka mai autant les restes to ba nini to sala place wa ne moi femme congolaise ayo biso oh mobali mutala la chef ya famille. Comme on a erreur. Et comme on a erreur mbongo. Wande ba parce que mobile mutala la chef ya famille. Oh yo ne no otala mbongo na ngai mobile mutala chef ya famille yo fo futa bo. Siko mbongo oya yo musana ngozani. Kabiso to to koli éducation papa ya kala mbongo na ndako. Mama bane ko tika na ndako. Mama banoke musala te. Juste. Mama banoke ni sala que to koli na kin mama banoke musala te. Maman bana kotikela uniquement pona ko bokola bana ko tukola bilamba bana ko lamba ko tala maramu ya bana mo ba devoir bani papa pe soka yo tala mais na poto papa ke na musala mama ke na musala tiko yo mbongo no musala ngozani ko prépara venir à bana na nini à venir à bana wana da buzoba tiko botika ko kotsa basi na ba buzobana ba couple belé donc faut parce que obi biso mibale obeni mobala dal wa mwana mobala répondra na obazo pesa ye. Au moins, je suis en face na yo. So ka peso maloba malamu, azo respecter oyo zoloba, yo pozo respecter et qu'au retour, ba le but que soumission moi ça comme esclave ya mobali. Mobali moi si mobali aligné moi si na e, a ko interdire les bi na lingi boete na lingi boete na lingi boete. Et mobali moi si wana, so ka zo ka maramo mobali na zo bise. En tout cas moi si wana oza la reine ya mobali wana. Na royaume ya mobali wana, moi si wana la reine. Mais moi si oza ba lobi kaka ah il y a ça comme une Z. Tu t'attends quoi? Mais Papi Volcan. Et puis la plupart, il y a la plupart, il y a impoli trop. Surtout, bah, au Afrique, bah, bah, mi mon on dit, bah, comme bah, bois d'ilé. Le temps, on commis à mi moni penagi. Bah, bois d'ilé. Kasi bah, non, bah, bota mi, bah, koli na mini. Alors que, bah, on va bah, manque d'ilé. Oh. Bah, là, manque d'ilé. Nanzoto manque d'ilé, manque de yaourt. Si quand il y a comme une poto, alors, on dirait bois d'ilé. Alors, on peut Luka, c'est francisé que les gars, François, botama bakola. Ok. Alors, tant yo au Afrique, oye, okuta na nogo mobwe. Beaucoup mbela, bosola, mais au Lukato, les gars, nogo maele, tant yo zo luko comme les gars, nogo maele. C'est là où mobile pas ça nini. Les gars, maele, pour mobile, à la mobile. Papi Volcan, yo zo lingaba peso respect. Ozo lingaba peso royauté wana. Oza la roi, ba te très loko la roi. Mais yo bima musala 17h to 18h on m'a parlé 23h bana balali moye na kuitina linganza ya canette na kati mozo senga mwasi ala melo fufu wala comment olinga ba peso respect na ba cadet ba jar wala na ba ba jar wana da bateau bon tokolo ba pe moi na poto penamu ya nord ba canette wana ba bilo mais la sauté na ba balabala nous ko la canette c'est parce que ceux que même na château rouge au mona la plupart ya bana nord pena tongo balinga lisu bakanete na manzanza te bazala pena mingi pena balabala wana te OK bala pena mingi te le mobali oyo oyebi ko se respecter un soko za na posa komela ovanda ba bisike salis ndek toza na studio sans microbe so kitina c'est moi restaurant mo ezana to ko tazu moi OK ni canette na yo ba tcheli on a verre. Et ça, il peut moi display, hein? Et ça, il moi bien. Parce que yo do me la canette, on peut pas me la 8-6.
Babiloko ya vert wana, ya rouge. Amsterdam, on est dans ma clochard. Surtout yo do mela ba ni ba Amsterdam ou vert wana. Ils sont à 12%. So robeti déjà 3. Vie baby. Siko yo tango ozonga ndako. O condamner moi so na ndeni. Ba vide wana est-ce que vous allez par rapport ya ba acte bisomo pe soit disant roi o yozo linga to zala wana. Bisomo to créer un pour que moi ça manque. Et mais moutou a espace. Pour moi si moi ça sera ka forme yozo pe ça moi ça a récipient vide. Ça sera forme ningo cheli mai. Ceux qui opé ça qui vide quelque part. Azo ni selone. Ceux qui moi ça biso genage ça ndumba parce que vide wana za ya ndumba. Wana za ngimo avancer. So yi moi c'est que na gona ko mona libanda parce que yo banda ko zala te et dan nenga zali parce que mbo ko bota nyao te nyao ko bota libata te pourquoi ba maman na biso ba supporta ki ba makamwana ba papa ko bandoki ba mission et amsusu alongwe Kinshasa batine mission na Katanga et que ça amsusu 2-3 mois mais na ba 2-3 mois ba parents na so ndoki ne na ba mission ba maman na biso batikala sa ba buzo bate. Pourquoi quand on a portefeuille ça vide ou un salaire qui y a moins salaire qui bande autre mers autre mers oui c'est bien beau de dire ça mais toujours parler sur la société congolaise communauté congolaise communauté on appelle communauté na biso évolution la communauté évoluer n'a pas na genre que moi ça bande ko ça na kata communauté kala mais lelo moi ça commence à niveau poto communauté on échanger na kala ezala ki mobile eta ya poto ngo ba noyela pe moi si mbongo bato ba no sala kopa ba noyela basi na mbongo esi moi si nga ko sala kate ezala na ndaku ngala ba noyelo la bongo bato ba no sala kopa na ba no vantsa basi na bango na bandako ko sala kate vana na palenga na ko no lugala ebele pe balela pe oui bien on dit ba vena biso poto ebele balela ba misu ba bela ba AVC. Bah, monsieur, je vais regretter. Bah, monsieur, je peux. Bon. Bah, monsieur, ouais, rien que barguement, on va passer de tout. Quand on soit trop cas, on soit plus côté Mibali. Frère, Mibali, belé va souffrir na poto. Mibali, belé va souffrir na poto. Il va faire souffrir basse belé. Hein? On va faire souffrir pe basse belé. Non. Na yebiso ke Mobali a répondra ne logo tali bosso na ye. Mobali a un récipient vide. Ayokaka mwasi obi mwasi aza na maloba ko pesa soka pesiona yo moso za na kanda pena okiti mwasi soka aza na sens ya écoute mwasi balaba mwasi aza na motema bo mama mwasi aza na motema bo mama eza ko apaiser ba peu importe degré comme mwasi agisaka na émotion te mais mwasi soit comme ko agir na émotion. Tu penses que mon bal on va nana? Moi si impoli, on va ni reste mon bal on va na place wana. On va nater. Est-ce que lelo ko bala congolais outi Kinshasa ndeto uta bisonyo sawo? Ezaka à traiter. Non, ko bala dépendra na muto kutali ne. Et puis ko bala toza batu mutuna mutauti na famille na te okuta na kimukolo yo jeu éducation uti na ngwe na binonga na uti éducation na uti na ngwe na biso to kuta ni photo le casco juste milliers il y a aussi la de sorte que tout ça la bien to continuer qu'on vivre ensemble et to boko la pe bano to zana ba mais ceux qui ben compréhension zali en tout cas ngai na rosa net ba via na karaté nga moi je suis impoli. Parce qu'on vit qu'une seule fois. Voilà, on vit qu'une seule fois. Merci Nayo. Vieux Black M. Merci na bande ko nyoso batala rabiso. Merci na bienvenue ngoi. Merci na Kimbangu. Monsieur Mbo théâtre exaucé. To pesi bino bambo théâtre Papi Volcan. Vous évoluer na biso na bande ko na biso. Bazolo ba moi plus yozo zo to kaya ba ya pe. Mais nga pona ko telaka ba ya, tu peux pas se belé pe ba benga mbena po toi. Parce que bino bozana ba opesi principe mais na kata principe yozo manquer muto respect mo limite ba biso que yozo manquer muto ko manquer net ndeni mibale belé ba manka basi na bango respect na banda quoi mais mobali so zo manquer mobali aza na téléphone na ye alingi ko zo téléphone na moi si na ye mais aye basi mbaraté bon chef de famille
Au moins, il y a 2 poids, 2 mesures. On a 2 poids, 2 mesures. Bon, bolobara. Soit comme maram mbongo na ndako, mobali mutaza chef ya famille. Bon, soit comme maram mobali d'autorité ne papa. Ko banda Bible banda ti Bible koma na suka. Parce que nga Bible on ba yela gibiso ya oyela. Adana Eve Zela téléphone iPhone. Kasi on a fait ce exemple te. Na pas ce exemple. Basala ga iPhone te basala ga nini te. Mais ko banda Bible banda ti Bible comme na suka. Est-ce que ko ebisanga mwasi moko na kati ya Bible azali na basi mibale? Et mwasi moko na kati ya Bible azali na mibale to misato. Azati. Menga na ko banda pe ce exemple. Abraham azali na basi mibale. David l'homme selon le cœur de Dieu azali na bango ebele. De bango nyonso do na ba Salomo bane bazaki na basi. Est-ce que faut toujours à quelle époque? Mais kasi papa tango bakena rosa mais le pas bosra sara bango ni makambo dans la Bible. Pourquoi il sara bango te ke nengo za boye mobali na yo rosa na o nazo pesa exemple tango bakena rosa mais le pas bosra bakena pas mamola ngi bakena pas l'église na bango nyonso do bakena ka ba sara bango ni. Batela bango Bible. Tola na wa na kati ya Bible. Bible ne constitution zo tambusa bango. Mais siko pourquoi tango comme mamakamke no mobile azui deuxième to troisième femme comme non nga lingi makamwana te eko simate ndeni Abraham azana basi combien? David azana bango combien? Basi ya ba David wana nga kuna ko pesa ndeti nga hyper na nga za polygame. Azana basi mibale. Siko yo mwasi nga na ozwa so yo gigeno nga na zo mwasi mona libanda yo asirika yo leki mama na nga na nini wandi magi deuxième femme aza maman na ndimaki parce que anoke kayo o mega mwasi kaka neti ya bana ke kayo te anoke na lobi mama na nga za mwasi kaka ne mwasi on a revivre na ye de so yi mama na nga ndimaki ba jouer deuxième femme lobi ngai yo kanyinga kana texto ya mwasi mo bo bandio oh boy mais frère est-ce que mama na nga ne lo te so yi mama na nga ndimaki donc Papi Volcan, est-ce que le loto ko lo ba ke na mboka na biso Congo église nde et bomi manière de vivre na biso na communauté. Mais manière de vivre na biso on a biga ke so to ke pe mo musika contre na Bible. Moi c'est comme toi traisa mobali dalida a traisa mobali. De manière na biso revivre il faut to luka juste milliers cohésion za na kati ya famille. Et puis moi s'il faut respecter mobali il faut respecter moi si. Ouais ba bilom so ti da bambali ba maliban des années. Yo za na moi si na ndako bala moi si. On si maman so nazana ba prière na ngai. Papa tana oyaka ma prière. On a pas cet exemple. Et na ba biloko to na ba noko ba kene di banda parce que ba noko belenga na tsolo na bango. Na ba prière na ngai. Et moi c'est biso. La ngai amena droit ko le Mbappé. Le maza moto. Papa. Ako sa jeune. Asa jeune ko venir na bi eta makambo yo ba noko ebele ba benginga ba yebisinga papa en tout cas makambo biso te sito lembi. Yo oza mwasi ya libala. Bible le bige mwasi ya kopi mena mobali ne nzoto te. De la même manière mobali pa ko boyela mwasi na nzoto te. Mais ce qu'on mwasi ona ngana na ba prière na maman. Yo na ba prière bolo, na ba prière problème ezate. Parce que yo na ba prière. Mais tika ngana kende ko jwa libana po mikolo yo na ba prière na tikyo. Ngana kende nga ko jwa boboti na inceste. Bozo kola na inceste. Bozo évoluer l'inceste. Moi ça c'est une prière. Assemble pona yo. Mabe oyo sala bo. Papa quand t'as par inceste. Bon, toloba osali non inceste c'était ekobo. Ekobo oui c'est là. So c'est ça entre frères. Oui, entre frères na terre. Na nini na ekobo. Ouais. Boboti na ekobo. Bozo kola na ekobo. Bozo so mbongo ya mukie onza mapesa bino selon ekobo la bino ndenge zo kotisela. Pardon s'il vous plaît na lobaka c'est bolimbisa. Lelo mama sengi pegete qui est kobo na bino wana azwila ngo pe pa ya kozwila ngo prière pour que nzamba limbisa mabe na bino apimelo pour une semaine si des heures au choqué au choqué ngati et na do choqué parce que ba makambo yo lobi wana na yebite en tout cas ba to tenir nga regarder na rolinga na loba na basi vérité na loba pe ba vérité na communauté que na ya ko bercer bango si di lomoni Bible tango ba lobi no. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais moi, je suis s'attacher à une femme vierge. Comme moi, je suis déjà des vierges. Yo joye langa ben position qu'il faut na bala yo na autant. Papa moi, je suis déjà des vierges, il faut coopérer. Ah, mais oui. Mais oui, il faut coopérer. Parce que muto babimisela mbongo.
Muto babimisela mbongo. Une femme vierge. Robali na montagne surtout barocha. Mais moi so déjà yo kuta ina des vierges. Comme ça m'a pas comme ça m'a pas c'est une vérité. Moi tu as la vierge. Européen ça mbongo en tout cas ce ba sengeta dinta ba 12 européens ça. Mais moment yo so kuta ni déjà a déjà des vierges. Et comment mon coopération? Papa faire un Coca-Cola. Coca-Cola nini. Oh, on devait ma prière au Coca-Cola. Ngombe dabi ba même batamola ka welongo me bateka maramotu ya morote. On comprend? Moi soit la vierge ba robale na motu ya weza likolo moi ça a déjà déviergé. Vous êtes d'accord na ngai? Ah bon siko ngai na yi. Na kuto déjà oza déviergé. Na kuto par exemple pe oza na bana. Ndeti wana kawana osani. Ada na bana ne. Eza pe na problème auto to kuta na kata communautaire. Papa ye akuti mwasi de na bana ne. Mais jour kaka oya boti ba akomona que sa maman différence oeza ya maté oeza ya yi. Na wana eza mabe en fait soko kuti mwasi na bana linga mwasi wana ndenge moko na bana dozwa bana na ye lokwa bana pa baka soko lingi soso linga na makina ye. On comprend? Donc soki okuti mwasi na bana faut linga mwasi ono lingi pe na bana na ye e oza malabu. Mais tant que vous avez au Kabola, au Laksakeba, au Yangaïba, au Yangaïté. Et voilà des mabé. Mais, moi, je suis déjà assez à Bota. Je suis mobile au ligné. Au balaye, au salagnon surtout, au singeli pour honorer moi, Suana. Mais le but est que moi, je suis à Bota, à ça, je suis utile dans la société. À ça, toujours utile. Mais, puis, na yende. Est-ce que moi, ça a moi, ça a Bota, je suis à 2000 €. Hein? Moi, je suis à Bota. Je suis à une facture, il y a d'autres 2000 €. Vous dépend de la ndenge ba soli na noko a. Ouais, dépend de ta famille. Et bon, ce mobile nous valoriser moi sinae. 2000 € c'est rien, gros peut ça même au-delà de 2000. Gros peut ça même au-delà de 2000 mais moi je suis déjà déjà na ba banzela ebele papa, faut basi wana pe ba miye bagé, ndé tout ça na marché. Puis c'est qui dit le marché pendant donc ils ont bano bazar de 25 à 29 ans ba wana bana marché voilà marché bon muto de 37 ans papa ko banana 30 si likolo moi je suis dans soka dans mobile té na ndako za femme seule échec na vie. Oui pas no bien échec mais échec parce que moi balobi une femme sage bâtit sa maison. Peu importe mbonge roya. Moi si mutu avant de sarandako. OK. Une femme sage bâtit sa maison. Peu importe mbongo roya, moi si avant de sara ndako. Moi si pas ebi ko fani sa mobali. Mobali ngata ba bia za mutu likolo, mais moi si ebi nini ya papa. Valier ça Adam Boumanani na jardin de bongo kaka biso to kuta na biso ba ole sepso pe mbumate poto va na kal. Yo kate ba témoignage basi musuba mobile nga pena tanga na so yeda yi mutu likolo nzamba sala lelo pena ki mekota na famille akita. Mobile a répondra na o eza liboso na ye. Mobile yo kaka mwasi. De so yo mwasi oza oyebi nenga ko solola te. Oyebi nenga ya ko kovandisa mobile te. Ngo lobi basi belé ba yeba ko solola te. Mobile il faut pas solo la nini. Quels sont les critères de solo la mobile? En tout cas ngaso nazara moi si. N'habite sur mobile à ki manga na loboko. Na so vérité. Volcan. Tala moi mobile ya. Mobile na ba parole moi ya adoucissant. Mais on les a au contraire tu vois moi. Il y a moi c'est les caca papa. Basi aba koma kaka ça ne douter mais yo dans mobile na za douter odoko tricher na libanda ya libanda zo peso douceur wana po ebigo za na parler siko yo ta ngana obimano na ebigo wana noko na parler tant bobo na noko yo ka singa na ozwa petio ana Johnny na parler na to bimani na John na parler siko bakabwa na John angana ko bala petio te papa bana ko bulela ndango za ko sala Joana botaki na parler ndenga po sala ngai na balote. Et puis, moi, je suis là, je suis ok, naki na yo, papa yo zonga, naki kana luka, so yo bimine, okansi ne mobile yana da faible pour ego mano non.
Sora bimaki no ezaka po élection ki na noko ate okendaki tibambalo koleka nango mais oza suna motema na ete. Eza berero basi ba osala. Conseil nyokoza na pona basi lelo. Le conseil na oza na pona basi lelo batika ko se comporter comme babwa dile. Babwa dile ba se comporter ndeni. Babwa dile bana na babotami awa bazana ba mentalité na bango. Amatete mbongo za ndeni. Wana langage sikamo babwa dile. Nali ngana shaka ngo pela mwa bien na matala. Ah sidile. Babwa dile ba se comporter ndeni babwa dile. Ba mentalité na babwa dile. Mentalité na bango za ndeni. Babwa dile. Daso elongo yiwesho ko babwa dile. Babwa dile papa. Oba biso za bani. Ba biso za ba mang dile na ba mang biaout. Baba se comporter ndeni. Baba réponse facile. Non, baba na ba réponse facile baza pe na franche vérité. OK. Mais sera lobby ayebi su afingote mais yo pour oyeba ndenge ni s'adapter na terrain na ye pour botamola vrai bino boza facilité ko s'adapter na bano bokuti mais na moi so bokuti na Kinshasa boza facilité ko s'adapter na bango te malgré tout bokuta na ba communes différentes bo s'adapter si facilement to moi mobile azala moi sine na palais sake yo songano na kino rolling na rolling moi si le rôle yo. Et le langage on est approprié. Et le langage on est approprié ya oloba na mwasi parce que tant que bosi bolingani na mwasi ata déjà ra mwasi na yo. Peu importe milliard bimela yi. Ata déjà mwasi na yo. Parce que muto bo partager na nyo surtout bolala kanenda ko moko bolala kanembe tu moko. OK. Owe ko tenir ba langage ya bon te ko tenir ba langage ya bon quelque part dans manque ya respect to ko ba pe manque ya intégration pe ya éducation. Ya poto donc muto a s'intégrer na poto a retenir ba langage moko ya buzo baté pas ya moi siné. Non, il faut respect mutuel. Il faut toujours respecter moi si pe à respecter mais si ba petit momi na biso ba utaka na kin ba na vitesse moko ko leka ba bois dile dans quel sens? Tant ya komi na poto ya kalendara poto ya nkuyu. OK. Poto ya ndunda, poto ya kula. Okoti obeti ebimi mais lelo mundela kanga madusu nyoso tu. OK. Kula elegaka lisusu te bato ba no beta kula kale da go beti kula le pa lobi mbongo ebimi ebele mais mundela kanga madusu tu même ba kula na elegaka lisusu te so yo utikin oyo kuta ser moko boye ya quartier na bino bana ko kita atonga bandaku ametsa mire pa na bango atindaka ba kombi asalaka ba nini. Yo pota ngolo na vitesse ngande na kemikili lokola ser Albertine salaka boye pa na bango ngape na ke ngape fona somba palais fona bongse pa na biso ba ressentir mais poto wana ya kalawana ya bandunda ya bankuyu ya bakula ezali suti lelo koma poto ya kayu lo tango ye noko do beta kayu yo do beta kayu to na force to maeli tu ba nini to planifier avenir ya bana ya biso moko pe to vivre po to vivaka pona bana ti mais comme on a ba moment na bulka ge alegela noko maeli siko ba noko neti ba biso boye to loba déjà non ba 6 mois déjà na banda ko loba 6 mois banda loba 6 mois na banda po ko legela nga maeli ti 6 mois banda loba nini alingana na ba 6 mois banda loba nini na bo bébé na ngai ti si mota na botami déjà na zoloba. OK. Ta na botami na zoloba. Oyeba de koloba a na yeba déjà koloba a papa parce que yo eleki na mai bala un de retard ta yo zo go ko na flavite ta ngolo go ko na de na sauter donc ba noko bele pe ba souffrir bon suite ça ba bilo wana ba so ba zo na ba vitesse wana ke nde na kemikili na osala boye pa na biso ba ressentir ya ngwana mutezo mema ba problème nyoso tozo mona na kati ya communauté donc tant bobalani faut vous fonder foyer bino mibale moi sina mobile bo fonder foyer oye na mbongoni bo vanisi bo sali ba quartier bo tali pe pona bana bon to go aider pe bandeko na biso na Kinshasa eza mabete mais yo ko ya na boule te yo lekelanga mayele. OK. Kilaro yo zo sala eza pona ba makilimba na yo mibali pe belé boko bina ba jewana moi mobile pa kota ba jama kelema mobile o sali kelemba 3000 tout malingi moi ça yebate sali akuta bete la lisolo moi cité alors que to kola rapide na éducation. Mais pour communauté na biso penezo bien moi je pense que basi po baba na yo vana na banda ko mibali et mibali il faut ba lukaka banda ko ba contrat de base na ba kombo na bango
C'est guerre, c'est la vérité. Parce que mibale belé pe baza maele pourquoi parce que basi belé ba bengana bango facilement. Et si il est sans te mentir la plupart ya ba noko pena balabala na Paris. Noko nye surtout za na moi 900 € mo babuma na kulu dimba. Prudent. Prudent. L'homme prudent voit le mal de loin. Atimba na aider à sauter. Aboya. Donc 900 balles là qui tant on bengani na 23h 50 balles na longo les a each 400 balles 800 balles wana za ya ozwana moi chambre mo boye 4 2 mois. 2 mois déjà au tigi mois place mo boye au kotana no 50 mois à provision. 50 mois à provision. 50 za each. Est-ce que de l'autre le babolingo ya poto ezaka vrai? De bolingo poto ya calcul. Ya vrai te. Oh, ngana webso bolingo poto za ya calcul hein. Si tu n'as pas de episode de Zomona Baboa, ba manque d'ilé. Ah, ils sont dans le calcul. Qui n'a continué? Côté, il y a bon bala. Papa. Mais moi, Simon, en tout cas, félicitations, je la salue. En passant côté Maramiala, 5 sur 5. Ah ben félicitations, moi aussi n'a pas donc il peut côté on a peu ça conseil na communauté quoi mais quant à moi na roloba ke nzamba bako kwa sala nga grâce OK na dans mutu mo pena za azwanga pena mutu te Papi Volcan où la première édition to bani na yo bano lukas ko to sala ngo batebele ba lobi boepe eza moi bien bona bayaya o to zana solo li bayaya au côté libaya ya trop to luka prochainement to le pe kento moraza là to débattre pena ko débattre mauvais à la pekoto mais belle ba jigolote ngana côté la ba noko ba bosser na côté ba jigolote parce que muto a jigolo mais melodi na ndako c'est normal moi ça bengane c'est normal moi ça le banyo so golo banae mais ngana o sala yozo sala pourquoi mbongo no yo bomba ya ngana sala na sala Timbi. Ngana lo bela ba noko ba bosaka. O ba bosaka dire. Na to ba jigolote. Honor ngo pe baby. Nore baby andi. Nore baby. Adunso ba mo zaka no garde no ba de la garde no tsala la garde no. Pa nore baby. Nore baby côté. Nore baby na ndenge ke ba noko bele ba ina no ba zo kan tsaka onde ba na Luanda o ba da na Panama. Anoko bele bakati na badingi bazo kansaki baza kota dingi o baza de na Panama. Ba bisalelo bazaki na bana na Bangola na ba Turquie ba memi ngotia non. So ko poti tente hein? Vraiment na nord. Vraiment na nord memela mo memela musicien sakité. Vraiment na nord rolambela musicien foufuté. Vraiment na nord ezaki muto za okabela musicien lamba aroza la moka la musicien te. Esprit Coumatologie, on a c'est la vie dans Nyengeton. Je les salue en passant. Charlie Mabel la tigre te pèse un botte pas ça. Ah, on a bien dans tigre Charlie Mabel kasi biso bana tigre. Biso pena bana tigre na mboko. Papi Volcan to comme na suga mission na biso, mais to linga to solo na yo idéologie, pesa biso leçon morale. To pesa biso conseil moral, to benga bon. Moi na non se comporter ndeni te moi na non faut se comporter kana ninga non état moi na ba vitesse na moi non faut ba okende kuluka musala moi na non faut pas osala gigolo moi na non propriété et moi na non ya solo ya tongo lelo to komona ta ba sapat na ordonnance ya ba podologue ola ta pesa sapat podologue pata la numéro podologue il faut komela le podologue atali lokolo atali poids ba nini apesio komona botier Botier sikoyo simaka makasi wendeni yo fe okomsimaka makasi botier sikoyo kotsa lelo lokolo c'est le poids au podologue akomelio botier zo taille oko pas botier ni so poko oko ne pas Mugler oko ne pas Versace oko ne pas mais ordonnance ya onga sona lati sapato msapiwana suka eswaka ngai podologue akomi asalona n'excédent Papi Volcan on a ce que mission Papi Volcan ni lokolo bela bande ko tuna communauté na bande ko tuna communauté na lingi bino et basi bateninga regarder OK Otozoloba c'est aussi une façon ya zape nenge politique na nenge pe manière ya gérer société rozala lelo na da contre basi
lobi pe na roya na robeta pe banoko pe na poa bazala très bien puis basi na biso conseil na pesa ka so boka bwana mobali linga opesa pe mobali wana bane azwaka bango pe amonaka bango okanga bana pe la communauté na communauté eza trop mais ce qu'on va c'est dû à quoi c'est dû à quoi est-ce que ça bolingo esilaka te na bamama oyo bakangaka bana bolingo esilaka nango elo film aye sokutu esile bo bolingo ekosila te film aye esila te yango nasengaka bandoko fo bana nkumantologie ya nord okutana mambo ebele papa bo tokutana nango te tolingana mbala ebele tobwana mpe mbala ebele tolingana na Facebook merci beaucoup Papi Volcan. Après ma boîte d'ilé donc ma boîte d'ilé le comportement tout ça moi c'est beaucoup tenir biso pena moi bo misana na ngai ngana dana pona robercer basité na dana pe pona robercer mibalité na roloba oyo eza malamu pona ko aider société mais basi ba tenir nga rigueur te na linga bino mingi parce que Papi Volcan botami na moi si na oui jamais ko ina basi na oui jamais ko manquer basi respect ponga moko na botami na moi si donc voilà. La salutation salutation na nga pesaka na mama Cécile ya Zaire mama Cécile ya Zaire na pesi bambote mama Cécile ya Zaire code sur code na pesi pe na pesi mama Cécile ya Zaire bambote belé na pesi pe mama Lupango bambote place azali na pesi vie na ngai Charlie Mabiala Tigre Ambote belé sans oublier Rouf Mbutanga la voix autorisée micro d'or na pesi pe bambote na ba yenyo surtout balinganga na pesi bino bambote na ntinu mvuluzi yayo yango wana na bosani ntinu te mvuluzi yango wana na pesi JDT Mamumuluba Chimène Kiala bambote place ezali place bozali MP Idari Maître Junior Toro Mukuna na pesi Kalashi Mupini kwa Paris Basse-Gare du Nord bambote Crimé pe mbote Rize Bonanzo Elio Bonanzo Passa Bonanzo donc bawana pena ya palengwa donc base Gare du Nord toujours Crimé pe ne tombera jamais. Voilà, merci à toutes les personnes au Balinga Rabiso, merci à Bandeko Batala Rabiso et puis surtout au Baibisa Rabiso qui est Patrick Moussalo beaucoup Moussala en open boto. Ligne un peu tout quitter côté musique ou la musique doit aider communauté. Tout mais un peu ko bouger mon politique tout bouger moi mon to côté moi social tout mais un peu ko ebisa ba papa so tinela ka bana atoka bwana bana tinela bango ba passion alimentaire na bango solo la rata ya mukie moi symbole wana ba mama ya bana balinga moi symbole sombara bilamba yozola ta bien mais bana na parler ba ola ta vrai faut ça perd émission ezala na bino kimbango na pression mbote exaucé bye bye au revoir.